Félix, Vital, Joseph. 3 personnes. Les autres personnes. Félix Tshisekedi est le 4e président spirituel. Oh, Simon Kimbango Loba. Joseph Kabila est le 4e physique. Le col va se retrouver à 4000 balais entre physique et spirituel. À un moment donné, Nzambe le col a Aza Oyazali a la confusion. Azaki FCC na cash. FCC Oyazaki 4 physiques. Joseph Kabila cache Eza Félix Tshisekedi 4 spirituels. Couper sa solution à problème ya mboka Congo. Et to comment on a aussi pourquoi bopé ça est comme ya obozo benga ye fachi béton elingi koloba nini kombo wana wuti wapi to kotala yango na prophétie ya te na moi pe funa ya pa na oui funa donc funa oyo maintenant funa yango esika oyo eza funa eza na 7 communes les 7 communes oyo représenté FCC na cash les 7 lettres wana au monde FCC cash FCC 7 lettres ya moni eza na district ya funa ndo moni Félix Tshisekedi wana. Donc ce sont des mystères moko bande qu'on a vu sur bakimbaniste ba. Donc Funa na Tchangu, oui. Ça veut dire Funa 7 communes oui. Pour représenter FCC catch. Oui. C'est que Tchangu 5 communes pour ils ont le bakombo ya Félix. Ya Félix. Donc ça dit 5 plus 7 épaisse 12 la résurrection. Chiffre 12 résurrection. Ou les 12 tribus d'Israël. Tout ce monde awa IDPS cash. IDPS pourquoi donc hier ma kamne nyon so balobi maka sur les chiffres 4 parti politique na yeza IDPS ils en a 4 lettres asali plateforme o ebimisa qui est président cache ils en a 4 lettres azaki candidat numéro 20 na élection or so 20 divisé par 5 o yaza physiquement et peut sabiso 4 o yaza spirituel 20 numéro o yaza azalaki na élection na élection c'est quoi 5 années 5 Oeza, physiquement, il y a 5e président physique. Ce qui est divisé, c'est 20 divisé par 5. Et au fait, ça dit 4 Oyaza sur le plan spirituel. Et au moment on a l'élection, il y a 2018, il y a 21 candidats. Pourquoi il y a 21 candidats? Parce que chiffre 21 est année Oyo, Simon Kimbango Loba na Mboka Congo, en 1921, des prophéties à Congo et Bima. Et Mouto aussi, il fallait libérer Congo de la même manière, il fallait chiffre 21 et se représenter. Et après représentation à chiffre 21 en 2021 boyoka ki alobaki Kisalume Banda. Pourquoi Kisalume Banda en 2021 tolobelango prochainement? Pourquoi Aza président Union africaine et pourquoi na date le 6 seulement Abima qui président Union africaine tout le monde a date le 6 wana ezolaksani. OK. Awa tozomona batu oyo. Félix, Vital, Joseph. 3 personnes. Ezopesa bisoni. Félix Tshisekedi est le 4e président spirituel. Oh, Simon Kimbango Loba. Joseph Kabila est le 4e physique. Le col va se retrouver à 4000 balais entre physique et spirituel. En gros, mon Nzambe le col aza oyazali alinga confusion te. Azaki FCC na cash. FCC oyazaki 4 physiques. Joseph Kabila cache Félix Tshisekedi 4 spirituels. Asa. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi Nde Oyaza 4 spirituels. Joseph Kabila 4 physiques. Le col a 4 bazami balé. Nzamba sangisa qui va mon gouvernement ya ilunga kamba webimaki FCC 4. Ache ba mo esika comme tango ngonga ekokoka. On a le bac en mois de juin 2020, c'était le 16 juin 2020. Nazoloba après 2 ans ba okabwana. Tant 2 ans ekoki ba kabwani po mutu azala prophétiser na Congo. Atikala maintenant yemo ka banda prophétie ya Congo na 2021 ils année prophétique ya mboka Congo. Et Vital on a 4 na bango azo salani. Na 2006 to monaki 4 physiques eza Joseph Kabila. Directeur ya campagne na yepo bima président en 2006 ezaki Vital. Na 2018 les mêmes Vital ayeko bima sous directeur ya campagne ya chiffre 4 spirituel. O eza Félix Tshisekedi. Rôle na ezalaki aza pont pour na ko relier ba 4 mbalian donc Congo Brazzaville Congo Kinshasa. Donc il y a un petit pont na kati na bango. Tant mission na ye ekoki et s'il est ça nini ba elongoli. Et ce que il y a Amazon prison. Ngana na lobi kaka tant mission na ye ekoki alongwe. Et c'est une prison pesa prophétique. Ngana lobi ke tant mission na ye. Na pas super. Ce que vous maintenant Félix Vital les opé sabiso 10. Joseph 6 et Pessi biso 16. Ce que maintenant 16 divisé par 4 ils a professeur Congo opé sabiso chiffre 4. Toujours 4 toujours. 4 au moins nyonso autour ya Tshisekedi de obima 4. OK. Tozo mona awa cash FCC Lamuka. 3 forces oyebimaki na mboka Congo. Et suka nango union sacrée na émission na salaki liboso na plateau na bino na lobaki yango que na union sacrée wana ba David bakobima. Et na pesa message moko que bako finir par kosuka ensemble. Pourquoi bako suka ensemble pour epesa biso prophétie ya Congo.
ce que je cache na 4 lettres nango. FCC na 3 lettres zo pesa biso 7. La muka eza na 6 lettres pesa biso 13. 13 o eza kombo ya Simon Kimbangu. Simon Kimbangu wana pesa biso 13 lettres. Et 13 autres mon attend papa Tshisekedi bazalaka les 13 parlementaires. To ye komona les 13 autres personnalités au babana ko tambola awa pona ko salisa ba OK, G13. Et chiffre 13 autres ye komona na papa na biso Ari Thomas Lokonda aussi père. Yango aussi et nazo pesa ba condoléances na famille na ye vraiment to bungisi moko ya babaoba babana ko bundela démocratie na mboka Congo aussi Ari Thomas Lokondo molimo na ye pe mana kimia. Et puis et bonne fête na ba mama nyos. Alors to continuer na chiffre 13 chiffre 13 oeza combo ya Simon Kimbangu. Et chiffre 13 oyo le to monaki premier discours ya Félix Tshisekedi devant les deux chambres ya congrès na 2019 ezalaki les 13. Et ce que chiffre 13 3 plus 1 au pesa biso 4 oeza professeur. 4 toujours. Oui. Donc toujours 4. Passons à autre chose. Alors, tu es comme on a awa. Fayulu, Muzitu, Bemba, Katumbi. Bazo représenté Nim 4 personnes. La muka tango bandaki bazalaka 7. Na ba Tshisekedi na bango bazalaka 7. Na Katumbi Bemba Muzitu bazalaka 7. Mais le nini sali ke batika la 4 leaders. 4 leaders eza prophétie à Congo. Nde chiffre 4. Maintenant na 4 o yoka composition na bango. Fayulu na Muzitu ba o mibale baza ba Congo. Pouvoir ya liboso ya Papa Kasavubu. Bemba Mungala, pouvoir ya mibale ya Mobutu. Katumbi Muswahili, pouvoir ya misato ya Kabila. Na kati na bango ya Muluba Zali, Muluba Zate, Muluba ye wana na pouvoir. Siko bango misato nde baza bo les 3 présidents, baza na pona ko accompagner ndeko na bango aza na pouvoir pour réussir mission na. Donc awa namba oyo Muluba Zate bazate banani. Te awa Muluba Zate ba o batikali lamuka lelo baza 4. Muluba Zate donc Muluba ye wana na pouvoir. Félix Tshisekedi yango moni ba omi bale balobaki et comment opposition républicaine ba oyo ba yekolo ba futo ça la réforme o Fayulu azo bundela papa na biso ba ça la réforme et réforme wana nani akosala soto tangi bible to mona muto bazo tinda ça la réforme na bible nani akosala réforme donc ça réforme OK tout la bible tout le passage moko rapidement tout tanga ensemble OK réalisation ça biso déjà buna tozana no dans quelques minutes dans passage moko oizo ebisa biso asi réforme wana muto ya kosala muto yoka mukanda ya acte 24:3 elobi na biso boy très excellent Félix tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu des salutaires réformes. Très excellent Félix tu nous fais jouir acte 24:3 droit 243 OK Koda Mboka. Et to zongi lisusu acte 24 oeza chiffre 24 on a 24 commune na ville ya Kinshasa non. Oto komona âge mama Kimpamvita oyo akufelaka. To komona chiffre 24 oeza le 24 vieillard, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de Jésus au pesi biso chiffre 24 oeza ville ya Kinshasa. Donc tout le monde a un miracle autour de Félix Tshisekedi. Et ça, un livre moko quelque part malheureusement que nazana ngwa sur place na lingena tanga. Bon mona comment Simon Kimbangu loba na permission na yo ceux qui bande ko permettre nga en attendant na fouiller ngo une seconde na sac na ngai. Bon total yango. Makamuni permettons à frère King pour ton apos sa matière, to permettre frère King oui. Yo ka na livre oyo. Awa Simon Kimbangu azoloba boyi. Toujours sur les réformes. Si non, c'est quoi c'est prophétie à Congo. Comment Moutouana Akozala combattit? Comment Akozala combattit? Yoka Azolo Babou. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrits les choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Après Yokoloba, viendront avant mon retour pour écrire le livre et préparer l'arrivée du roi. Il serait combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Voilà, si on parle de qui? De Félix Tshisekedi qui est le 4e président pour Simon Kimbangu Loba. Retour du roi. Retour du roi. Donc le tour du roi pour Nzamba zonga na Congo. Nzambo ya zonga saki mboka na maboko. Tant Nzambe wana ko zonga, mutu wana ko zala nan contester. Tout le monde a qui a autant de pouvoir, mbalamona ko pouvoir.
et bandi bakolo bato a vérité désir na basali babimi lobi avant fin ya accord et ya ba mususu balobi nini futo bimisa vérité ya accord ayebisa biso vérité ya accord moni comment ça contester donc babandi na ko combattre ye mais petit à petit tanga lobi union sacrée wana lobi nini bato nyonso na bato mususu ndima teke bakoka ko ya na union sacrée lelo bango nyonso basali ba adhérer au Simon Kimbangu zolo ba awa bato bako suivre enseignement na ye pe bakobanda kolanda yango malembe lelo to moni bato nyonso nde ba adhérer na union sacrée est-ce que ton ndima ke papa na biso Lambert Mende akokaki vraiment ko tika Joseph Kabila po bakini to mona ba mama lokola ba wivin mole ya lo ba kete tiliwa eloko kabula ba mo ikasa ba bi kabula ba tiliwa mais siko lelo ba longwe comme omoni Omoni message à Simon Kimbangu comment ils ont s'accompli. Mais frère King, parce que toi qui es déjà dans la réalisation sur le télévision, nous allons revenir le lundi pour parler vraiment réalisation sur qui était le lundi. On va vous donner 1 heure, ça veut dire 2 fois plus de temps qu'aujourd'hui. Merci. Nazo, tout ce qui est il y a vaccin. Ok. Il y a vaccin à Corona. Est-ce que ça peut la prophétie parce que tout le monde a dit il fallait banda lobby vendredi, il fallait vaccin et banda, mais souvent lobby était banda lundi. Est-ce que c'est prophétique? C'est pas prophétique parce que y a des chiffres, nani vraiment vraiment na chiffre bima corona pe ezamba chiffre là to komona ti na ba date ya ba élection makambo eza ebele bon toko ba na yo melobi biso na coronavirus na to lingi to kene na corona na ba chiffre corona pe yoso to komona coronavirus osabala na makambo vision plus awa elengi yoko makambo chiffre zo corona yoka biso corona le mot corona eza na 6 lettres le mot corona 6 lettres so vi valeur numérique ya mot corona wana au monde opesa biso nini. Lettre C dans l'alphabet, 3e lettre. Lettre O est 15. R est 18. O est 15. N est 14. A est 1. Ce que je valeur numérique dans le 66 au 66. Ok. Oh, 66 aujourd'hui plus 6. Il y a mon corona, il y a mon corona 666 qui est le marque de la bête. Tous autres ont tout à l'heure dans la Bible. 666 est la marque de la bête. Malem. Ndeko azakuna amono zo kenimba. Na ngina pesa ondi mulelanga bien. Corona 6 lettres. Ok, 6 lettres. Ce qui est une valeur numérique, il y a 6 lettres, ça nous fait 66. Ça veut dire que sur aujourd'hui 6 lettres, il y a composition, il y a mot. Oui. Na 66. Il y a valeur numérique, il y a ma lettre, ça nous fait 666. Marque de la bête. Marque de la bête. Yoka maintenant, bah, obligé de masque. Et là, le mot masque, ils ont combien de lettres? 6 lettres. Et ensuite, na se ba zoe biso makambo lobi ya vaccin. Le mot vaccin ça na combien de lettres? 6 lettres. 6 lettres. So maintenant 6 lettres ya vaccin, 6 lettres ya masque, 6 lettres ya corona et puis biso combien? 666. To zongi kaka wana. Yoka sikoyo totala makamnini mukanda ya apocalypse zoe biso. Apocalypse 13. Accomplissement ya prophétie ya Jean na Bible oya loba sur la bête oya koya na mokili. Apocalypse 13 18e verset et le c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Apocalypse 13 18e verset. Ça bien. Dans ma Bible, Apocalypse combien? 13, 18. Verset 18. Ah, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Ah, ok. Si on calcule, calcule le nombre de la bête. Oui, tu calcules le nombre de la bête. C'est Corona des bêtes. Corona, ils ont déjà marqué de la bête. Ils ont marqué de la bête. Si on a ligne, te kokanga te poto ko mona makambo ya ba vaccin na ba masque kaka wana na même verset wana 16 na 17 makambo ya ba masque na ba vaccin verset Apocalypse combien? 13 Apocalypse 13 tu maintenant déjà 16e verset le 16e. Et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ok, sur leur main droite ou sur leur front. Que petits et grands, riches ou pauvres, reçoivent une marque. Les onga président, onga ministre, onga nan, bino nyonso ba vacciner, bino bacha bino, elembo na liboko pona nini. Et nini eza caché na sima ya masque ya nini, ya vaccin wana. Micropis moko ba ocha bino, au plus tard eko mata na mitu ya bato eko ya ko vanda. Donc ezo kende par ba veine. Vaccin wana ko kende par ba veine, ti eko ya ko suka na mutu. Et tant ko koma na mutu, et bandi maintenant ba komi na facilité à manipuler cerveau na yo.
bakokomisa yo même robot bakokomisa yo même fantôme bakolimite mbula na yo okokufa kende oza boye dans 10 jours ozokufa okufi et aussi bakodéterminer ke ndeko trésor akobota bana autant soki botie tembe naza na bavideo bandeko nyonso bamindele oyo bazolobela yango parce que biso banoir eza difficile mpo ondima frère na yo na opesa bino na bavideo wana mpo na bandeko balingi kolanda. Ok. Donc, alors, ce qui au continue na 17e verset kaka wana place ozalaki na Apocalypse 13 17e verset balobini. Apocalypse chapitre 13 verset 17. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, les noms de la bête ou les noms. Ça n'est fini pour ce numéro aujourd'hui avec frère King de Makobo là. De Kikobo, voilà. Ok, excusez pour avoir écorné votre nom. Vraiment, le rendez-vous est pris pour le lundi. Le lundi, ce sera le 15 mars 2021. Où nous allons encore. Oui, le 11, le lundi. Il y a un message dans le 11 mars. L'autre fois, tout ça, l'émission, c'était le 13. Ok, le 11. Le 11. Donc, le lundi 15 mars 2021, toujours quand on est sur son apotolobela. Pourquoi Félix Tshisekedi doit faire 12 ans? Pourquoi le coronavirus? Vu que le lundi, il y a démarrage, il y a campagne de vaccination contre le coronavirus. D'ici là, portez-vous bien. Et avec le même plaisir, je vous retrouve très prochainement. En attendant, partagez, likez et pourquoi pas vos suggestions et vos commentaires seront les bienvenus sur notre chaîne. Bye.